la marraine à tatou, azo sala life. Voix oyo bokoyoka ya atala. Pour la marraine a koma na ndenge lolo bote azalaka na ndeko na ye alobaka na sima. La marraine a koma kosala rando na mobali. Bango mutu baza na papa aza. Donc papa koma atala ku ya mwasi. Mwasi soka zo sala émission. Mwasi kuna abua kaka. Papa swana. Sola ki mpuka. Sola ban foin. Kalason solo. Sali lesbienne. Boyoka bino moko ndenge mobala la marraine. Azo finga basi. La marraine aza munoko lokola mutu ya etolo mo ya mibala ba congolais ba kata ngenga. La marraine soko mi vandi bio mitali munoko la marraine ezala lokwa mitwa mibali kotwa bouchon. Au moins mibali so ba congolais ne ba kata bango ngenga. Bouchon na likolo ezala na ligne moko lidusu moko na kati. Munoko la marraine eza lokola lidusu wana etolo mo ya mibali. Sikoyo boyoka awa tala. Papa Swana. Quels sont pétés? Papa Les Swana. seigneurs, solo bumpuki, big man. Monsieur Mantel dans le baga, moi, solo nous fouki, fou, bumpuka, fou, solo bumpuka. Vas-y. Nana Molinga yo, maman, oh, tout là. Quel est étranger, ma sénégalais? Oh, tout là. Quand ils sont solo, on va quand ils sont centimes, il a marché. Ma femme, elle s'habille très bien. Elle est bien carrée avec moi. La marraine a bébé si imaginaye. Donc la marraine a dit kaka, baye ba fingi, a bébé ma boko. Hein? Oh! Il faut mettre d'ailleurs. J'ai pris son adresse. Oh, tu vas la charger, on va la frapper. C'est KO. bon. C'est tout. Hey. Comme ça, elle sera bien correctionnelle. On la discipline. Ouais, comme il faut 85 pour moi. 93. 93 à Yanga. Hein? Non, c'est ça. Ouais, comme il faut sakanana batu. Elle est malade. Donc on va au fingi la marraine a salioni. Atatu a salioni. Laissez tout le monde. C'est quoi ça? On sont blessés batu nyonso. Batu nyonso sont blessés bango. Elle est qui est? Oyo komi nani yo na réseaux sociaux yo. Réseaux sociaux mo ya yo. Réseaux sociaux ya yo. Et puis on s'en va dans son Ben non. Là, mon foot à rayer. Moi, on ça là. C'est trop. Moi, on ça là, biso. Fils de fait son fils à y. Moi, on ça là. C'est toi déjà comme ça. C'est trop. Quand on a mis la prépa, toi la mila. Nana la mila. Soit la mila et quand t'as fait on finit à Moutou Nyonso. On laisse les mères. Moi, je te suis. On finit à Moutou Nyonso. Ils connaissent les mères, toi. On finit à Moutou Nyonso. Puis les mères, quand elles sont pétées, lesbiennes. On finit à Moutou Nyonso. Lesbiennes, toi, tu es lesbienne, toi. Y'a pas Magali Loma. Tu peux comprendre mon enfant, toi? Moi, je suis lesbienne. Moi, c'est solo. Moi, c'est métier quoi? Pas voir ton sexe, toi. Il y a des métiers qu'on est dedans. Pas voir là. Pas voir. Tu peux comprendre avec ma femme? On va t'embaucher ici chez moi. Même la petite sœur, je vais t'embaucher. Tu me connais, toi? Papa Swana. Une connasse. Moi, je vais mettre des femmes comme ça. Si tu te mets comme ça, tu connais même comment avec toi? C'est mon collègue. Nala marraine à tatou. La bête à moi, je suis à bilamba. La forme. Ndako etona moi, ça a marché. Na kisasa kutu kolobate. Ya koleta. Koleta. Comment t'es là? Une merde comme ça, une connasse comme ça, comme ça. Une connasse comme ça. Yo finga. Yaya. Ndazo na bina sabola. Réseaux sociaux au panzana. Mais la munga meli maloba. Handicapé. De naissance. Handicapé mental. Handicapé de naissance. On finga oyo mabe. On sabola oyo mabe. On sabola mais c'est quoi ça? On zone même réseaux sociaux wapi. Moi ça va nous. On zone même réseaux sociaux. Le coup est mort. Et mort, regarde, ne va pas plus tout le monde. Le coup est mort. C'est bon. C'est trop. Il faut qu'il arrête tes bêtises. Il faut qu'il arrête tes bêtises.
bande kona ngai boyoki mutu oyo aye kosala victime la marraine abimi victime ya mafinga ya malila kitoko bande kona ngai soyeli la marraine akosala ba mission na ya sala ya kuta histoire ya kuta la marraine alonga ba histoire esili ba Nigeria basala ba mafinga malonga te la marraine afaki décision na mobali na ye bakomi kaka rando na mama rando atala kwa rando ya mwasi na ye la marraine azofinga bato mobali kala solo handicapé kala so pete tala muta tala makolo mukuse ebongo siko mobala la marraine na kati internet nga malila kitoko na zalaka juge international CPI ezalaka na Hollande na dena malila kitoko CPI na vanda boye to swana ta biso na biso na mama na mona mobali moko etaba bandu papa jamais osala bana bantaba o bazala na bandu tala bantaba la chama moko bataka moko batentile awe komi tendela ndefu wala bantaba bandu na mukuse na tala bantaba ezala na bandu papa jamais na tayo na taba bandu siko yo na marraine soko yeba dike mobali mazala tayo taba bandu yo zala tayo yo zala ngona la marraine soko mobali mazo finga basi ya baninga mobali mazo finga batwa la marraine oke no marraine mobali mazo finga batwa basi basa minene basalite solo bakala so minene na iPhone bande ba iPhone bande ba iPhone na ko ya la marraine bande ko na ko la marraine finga sana ko sa na ko sa ni WhatsApp puis bayam bokare na iPhone na ko na WhatsApp bande ko na ko se kana ko na iPhone yanga ile la marraine wa mataku na taba bandu bozo akiko vanda ko finga na rando soko ye rando so finga bendi papa batu na la marraine mobali na so finga batu botala makolo la marraine ta makolo onde ezamu est-ce que na taina yo okona ta ba la bionda okona ta tayo la marraine ta makolo mabeta nso to suni oke bona ta biso ba la bionda bande ko na so finga pali botala tayo la marraine tayo ba la bionda la bionda la marraine libumune le banza watala libumune libumwetona nyei tala mama mukolo lokola la marraine ake kolatela biso moko la bionda tala saki ya libumwe bandi la marraine atala mutu ndenge na zama taye masa taye la marraine soki na yeli na osala life na journée na koya life na 21h a partir du 18h makasi kolia fufu po libumwe di mama makasi te soki yo mwasi oyo oyebi deja ozala taye piku ozala libumwe lokola saki ya miefandi na kati ya libumwe oke kolatela biso bango ya la bionda ale tango soleka na kamio soleka moi je suis sa terre na sa pèse na nata ke mama na nata na minesa la marraine basaki ozomema na époque ba mère malou na tika jamais komona basaki na époque ba mère malou ba jamais komona basaki na marraine osala biso tala bande kona rando eza place mafinga ezali po nazo kele ko slowly rando eza place ba finga naka sikoyo yo tango soya ko finga ba defo ya ba marraine mobali na yo so finga ba defo ya batu sikoyo tango so finga batu pona yo sikoyo ozaki sita na bina otika ko bota te omela milani ozaki unga marraine na rando tango finga ba finga yo na kamati te oya ko lela malédiction sans cause ezali les femmes de tête yo na mobali na ko finga ba batu sikoyo na yo ko zongi sela yo mafinga na marraine yo benga lo fogo papa zate mais yo lukelo ko na zama ngote yo finga lo fogo finga tata zate so muto yo ko meka ko sala na yo rando mamela na la pesa la ABC o wani na sini bible na ko ya ko finga yo makambo yo ke na kamo yo misisa parce que ozaki ya rando to finga naka tango kia liboso ya nkolo o bizambe parce que to finga na tribunal ya nkolo la marraine nga life na yo ko salela yo na yo ko finga yo pe na tribunal ya nkolo na yo ko tani so makomi evani na kati ya bible la marraine wana pouvoir ko lokanga te oza na pouvoir ya ko modire te parce que la bible me dit malédiction sans cause c'est la vie de son secret so to finga ka batu te la marraine makambo lo yo ko landanga parce que la marraine tu es victime o finga ka mutu te mais la marraine kwa o finga ka batu to sala kana yo na mobali no germain même boulot la marraine o moni kufa o moni malade o moni mabel so yo na kelinga na kombo ya bible o ka yo lo dosini la marraine parce que moi na ka mutu lo kutate to finga na finga yo mais comme yo ko modire la na suis parole na yo na yambi parole na yo na zongi se yo na bando na limu o ko tate la marraine kaka yo finga ka batu o ko tate amelangi langi la marraine kisika to lo ko la bible boni maki rando boni maki benji o ko no ki benji la marraine kisika o melangi langi parce que o za fi rando o finga ka batu o ko ma victime la marraine o ko ma victime e sali o pasi ni na fini o bando tabandu o finga mo bala kiseni o za ne jamais mo bala kiseni na ko bani ni na lo babelke mo kana so bala mayele bi ko so liba tan na yemi sa bi mo mamele o sala na rando na na sa mo bali te o soit disant la femme mariée na moi c'est délanté la ko na moi c'est célibataire wala sana mibali na sana mobali te s'il vous plaît na sana mobali te na sana mibali na avec la mibali na mami kwa makelemba parce que na bala te bino soit disant la femme mariée mais ko so sala même bêtise na mutu ko na na sana na célibataire na sana na kokilote na bala na te alliance te siko ko yemi sanga na mutu moko na so torturer bino basi na mibali na bino ko automatiser bino basi te na automatiser na mibali na bino ki babali siko na bala ba ko ko finga ma neti na finga mibali ba ko na papier surtout Chantal lisoko ya trésor lifunya mobali ya libala e ko na mo lokola lisoko trésor ko na lokola mai mibali na bino mabala basanga ba respect ko na mibali na ndako ko na yedi femme mariée une femme qui se respecte une femme mariée a ko pesa mobali valeur mibali na bino za tata kando na finga mibali na bino basanga ndenge ko na biso parce que na sana mutako etike ngate na sana mobali ya fixe teo na sana mibali partout mobali sana États-Unis za tata ko etike ngate mobali sana Canada a za tata ko etike ngate mobali sana na France a za tata ko etike ngate para sana mipama kelemba na wana solo ya ndamu kata mobali sana Inde to solo juste au lindo comme musika na sana mobali fixe te kwa ko pesa na éducation na sana mobali te mais ko comprendre na kateke na saka na kande l'esprit na bino kaka ya bino te na mibali na bino na ndako ko na mobali ya libala o pelo ite un vrai nom a ko tika mwasi na ya libala asala gando ko sana mibali te mibali na bino na kala la zo to malorake na kata lisoko ya trésor ya bicho ba to fine kimaka lisoko ya bicho na ba kama kute na ba kama solo trésor li fune sa polele a ki folele sa 666 mobali so bisa to fina asala tapia kwa 4 mwasi trésor ko fanga na kiti azo tinga mwasi na e ba ali felo
likaso tena na bata na pourquoi pas mota jirenga mais bino za libani trésor lisoko trésor mutu nyoso yeli ke mobala Chantal na lisoko ne fungama Chantal mkolona utika kufika trésor lisoko fungama exemple kolona ko yoka sango trésor avion a Ethiopie mu ko trésor ke Ethiopie ba kamie lifu na ye ndio kolona ko tika kama kufika trésor mais tant que trésor lifu eza kolele amati avion ke akomi Ethiopie ke lisoko na kate salisi 66 Chantal na yebisa bayo chaye ko la suki chaque trésor ko la suki fu etanga mama mobala lifu eza kolele mobala za concentré na kata foyer ya ko gérer mwasi na ye trésor azawa na kaka azoka kasa lifu na ye na kani mani debise pesa matambo debise pesa matani jeni ko ba diara na mone ko tanga mobala tanga ba diare trésor vileti trésor mwana semi mobala Chantal tazo ngi Chantal mobala no foka na cave mobala no foka na cave ba so mate ko dibala ko bazara ko tika ke mobala mata na Congo bino na trésor kasi mobala ko bazara na ko bino na mobala ni chapeau tous les jours tala ni bazile ko milala trésor ni bazile ko pembe na tache ni bazile ko na nuta mobala ni na nuta ni bazile na ko trésor na ni super na boko ni super so wapi trésor apito nuta tina ni banzi koto yo pembe koto yo mwindu siko azo pesa kula ba ba trésor trésor kula ba criminel kula ba kuluna trésor na koto ni mobala ni na akoni na koto akoza na posoba posangano trésor na posangano posoba ko ngate posoba trop sale to mali le mystique Chantal yo finga pe ba ba mais mobala ni maselo ni mystique so tani azo pesa ba moko ko mwana chasa o meti tula ni mwana ko trésor na bilo ba pitu bwana ni mystique ni mate viletic trésor forme mwana ko mobala koto e bela no ko Chantal za na mobala Chantal sanga mobala Chantal sana chemise mobala sana manto ya malungate mobala sana basket malungate mobala sana kale sana malungate pantalon china malungate c'est finga ni partager oza mobala sana malungate siko osuyo moko Chantal to de bela soko mobala yayo ko liya fini trésor ni bela sa Chantal ni ko Chantal ko na susute ni ko Chantal sama ni ko tika ni ya mobala te ngana sakana na ni moi je suis pas une femme mariée trésor asa mobala yayo ya pale na Chantal asa ni lokoste asa mobala yo chana ndako jigolo na ko lokola afinga makatongo ni poko mobala singa na kana na kana na kapino bobala lokola ba bala marié ko sa fiancé ko ma bala oui il va pas fiancé marié fiancé to be na moni fiancé ko sa mobala na fiancé na moni siko ko so na c'est ridicule moi man na kitoko je suis libre dama ko na kama finga na e ko ta kapino Chantal yo life Chantal ma finga na finga ko na yo bande ko na so ko ta life oh Chantal je ko sala nikolo o senti que Chantal va kanda Chantal va kanda je comprends na na tama psychologie na tani Chantal Chantal il faut na va le kapate Chantal te na musu no ko ba no ko ba il faut na so no ko Chantal ko na kanda Chantal au fini que na kanda na sentir que pas si na ça fait mal les gars c'est pas na so plaisir parce que ngai je suis femme seule na na ngashima te so bien na ko ba fana kata a chama manela e chama finga il faut na matro e chama finga il faut na matro Chantal ça fait des places là tout le fini on va laisser les mal il faut tout dans sud mais il faut les savoir il faut savoir Chantal ça me fait mal on va le voir passer on va la passer tout dans le trésor tout dans le trésor et là ça va citer les gars dans le trésor exact on va dire que sourire Chantal parce que ça me fait bien quand on est énervé on a Kitty on a fait ça ABC après on a Kitty na on a poussière na on seka parce que et là on a linga qui na beta bino et côté mission est coquille quand on est stressé Chantal tini moi na baba comme le bébé on a fini baba na on fini na on fini na on a les jours fini na malgré que il y a papa si papa tobola abota moi na tata wa et je ne so fini na on fini moi na so ko sa tanga ke fini na abota na tata moi na lesbien ne fini na si yo tam yo fini moi na si ko pepe congolais moi na sa tanga na so fini na donc peut-être qu'on fait tu vas t'embêter dans le fini so ko fini na bien parce que na tam na ya ko fini yo na yo ça blague et ça les gens ne comprennent pas quand on fait une décision pour la là il faut mettre pour la bien mettre pour la pour la bien pour la na c'est qui a rester so ko ça na caresse na pour la na tam na ya kaka na sala pour la idée moi na mama na za na ndoke moi na kaka na za na ndoke au fini moi na fini bien so ko fini moi na c'est qui ya na kama ya so candidat moi kama kolia na ko ni ko ni ko fini mo ni mama otani moi na wana modèle na fini moi na Chantal a copié au sala life j'espère ma fille na netike Chantal ntema moi na Grevis alors ça va bien design na life Grevis alors ça aga Chantal tu voilà c'est un soyez le voilà Chantal tu voilà on peut la rester le voilà yo ba ni ba oh la femme na tena Chantal ndio ko kumisa mwana la prince c'est kaka bana la fille moi na tali c'est vrai visage ya Grevis Chantal mo benga mwana na image de bana na ba ko vérité Chantal benga ni mwana bana mwana wakati wa wala ah malgré ko le ici o kina mi chenga ko boye na bi mwana le ici na ni mo finga Grevis Chantal benga ni mwana plein si la ko benga mwana bana mwana Chantal ya ba expliquer o mo Grevis ça va mille masango tala mille et ça va kai ko la reke asa ko la tata moi sinaye ko ba nyonso ça qui sacré et ça qui sacré à bateau ça victime ma fille na mania ça victime parce que na traumatisé ba nyonso na traumatisé ba ya mama fia kishasa Chantal Bol trésor habito Grevis baba 666 la marraine papa Germaine ba ça na nano ba moi équilibre les équilibre association ya bateau ba ça traumatisé par des insultes et injures ya mania qui toko bo sali union sacrée on a proposé ça mutuyo a parler la capino ma Grevis comment ni Grevis tant on a lo barake bo sali ba rien bosali ba rien bosala biloko ko kana bino nyonso ba rien bagali jusqu'à informer na ba mama lokuta te ngana lo makambo eza ya solo mais na lo bela bino makambo ngwa solo na caresse na douceur Chantal elo bezo kamisa Chantal na mama ya Hollande boyoka bien na mwasi o mususu mutu alibele ezalaka te eloko ekamisi bino napesa explication po eza makambo bien mama ya Hollande azana bana bakweyaka malade ndeke moko akweyaka malade ndeke
Chantal Grévis akweyaka malade ya ndeke. Grévis aza na problème ya koloba. Aloba kata aza baba. Wana pe mama bagege o azaka na Olandi abota babizengi. Siko babizengi na epe baloba kate. Siko omoni ke tango bakutanaka bazoluka ba solution pona bana parce que kisa bizengi o basalelaka na Hollande na kisa bizengi ezalaka na France bazosangisa mayele pona makambo maladi o bana bazana ngo basangisi ayaya Grévis ninga ko malade ndeke bapesa ke kisi A mama bizengi pe kuna bi Sofia bapesa ke kisi B pona malade ndeke tanga zo piquer crise bapesa ke loko moko boye kuna Grévis azoloba te ayaya ngapi babizengi nanga babandaka malembe lokola Grévis tango age ezopousa na ndenge mwana azokoma baba donc bazosolola siko mama ya Hollande azomotive Chantal abi Chantal eza première fois bota bizengi nga naza na expérience abana bizengi donc Grévis ndenge azoloba te bongo soka kokisi 6 ans malobe kimi soka kokisi 7 ans malobe kimi avec le temps tia komaka na 18 ans malobe kimi ya mama bagege donc solo makambo kana bonga sana problème donc na mama bagege ofika na bana pas on dit ofika na bana siko na mitali na miyo keli mawa parce que moi je suis célibataire mama bagege na hôtel sur la vérité okoti ofika nga les premiers les 30 maman c'est ça 66 okoti ofika nga les premiers les 30 de janvier jusqu'à décembre mama bagege changer les ma fille parce que ce qui passe là ça va devoir na solo na bana moi na 16 ans bientôt on a appris na 17 ans après problème sous copain naie après maman c'est mon copain et moi na problème sur copain Stéphane Nicolas comment faire amoureuse Rosalie la amoureuse ya moi classe là on va pas masolo ya boliwe na moi la blonde moi na sepela na ye et ça comme ça amoureuse moi on est pas na bango on connaît non sur la réalité ya vina bana si on vous yo mamie au côté 5 dizaines bana dizaines wala ko lobaka te banda lelo tu lobby miracle ça la yo ba miracle ça possible dizaines comme normal mais dizaines comme normal na mama ça la ka ko yo na sota liso kaka donc na rando ça la bana bino mama ba gege 666 moi tu es perdant on ça bana malade bana ko ko pesa na côté parce que bana wala baza ba mongol baza ba bisengi ba ko pesa ka yo ba côté ya il faut ça kana souci boza na mama ndoki yo kana ndoki mama ba pesa Chantal ba pesa maloba yo mama gege ba pesa maloba mais ko ça kana souci que bana bino boti ba yebi ko loba Chantal ça le bébé mais crédit ça loba ça me dérange pas ça te dérange pas le français moi je sais pas parler français mais là pour le ça me dérange pas Chantal on ça moi loba yo mama ba pesa yo ba radio mama ba 666 amela radio na libu Chantal ikola amela radio na libu mais bana na so loba c'est ça et le dérange pas na lobi comment on se comprendre que ça perdant mama yo lance nene to kota bana ko lobi bana wana bakola batanga ba classe babala ba pesa biso ba koko les gens qui te confient dans la grâce il y a vraiment la génération de génération mais si moi yo mtoza ko sala na ngando o ko fika na ndumba o ko fika na santé pécasse que ngana zali mais ces pécasses là je les enfants ça va pas voir na grâce na boti bana na bonne santé lobi bana wana aussi sur la classe lobi bana na pesa na ba koko mais yo mama o ko na sene quelque bana ko sala na 35 ans moi na 35 ans ko pesa ba koko mais o so mona ba koko te bana ba yebi bilenga maboda te ya bana yo ko mama ya Hollande bana ba yebi bilenga maboda te ba ko tika ko yeba sentiment maboda te et non on va bena abana être jardin de terre ma pour les arrêter lengi yo so kumisa ngani pale lengi na préférons les kelanga ko yokola ya modeli sumba mobile yokola ya modeli sumba na mwasi azo kota banyoka na lipunga yo kota banyoka okota bangando okota bandeke okota mabata okota babalion na kata lipunga yo bisa biloko nyonso mabele oki ba sorte nyonso mabele siko to so kumisa ngani mobile yana so sino bakisa so 6e dizaine ya modeli o ya modeli asa dizaine yo kosa makila ba dizaine siko mobile dizaine ya kotina mwasa mongoli ba kumisa mwana ni mpona ko na ngelo na mwana ya modeli yo kosa na bale dizaine papa sa papa saki mobile kala kali so ba peri papa kofi na ngi so ba peri ko na sali pe ku so ni na sanga ile forma super ko ba mache e ba nite siko mobile ma dizaine wana wala ko na bango bote o yo déjà makila no 5 dizaine ça va pesa sur mobile dizaine ko bango so ni ko na ko fa marier yo to fa marier o na sa fa bala na le papa na mayele ko na ko na force na ngati parce que moi je suis saine mais na ko na double na ba na dino na dino so mobile dizaine ko na ndak modé bo ko tam koloni bo ko produire bana koloni
comme faillite au monde aux faillite donc on a passé quand on est qui souffre et les qu'on kabile au monde qui aussi mako ma bible au monde qui aussi si ma bible on a solo aussi ma bible on a kutaki si ma bible on a solo yo fola ka dinase oza ko pondela mawanzambi nzambe sa nzambe mawana na kata vinanga yo zamu fote na kama mawanzambi na vinanga yo zamu ko za distraction ke o mona dikina lekela kabino kaka mayele na lekela kabino kaka mayele yo fola ka dinase ozo kabisa nzambe ba isi bisika na tambola bien na vie nzambe pardon moi sala na ngolu ata mwana bela malaka ndeke apesa ngata mwana nzambe yo kibata mawa yo za toujours si manuela ya zo bali niyo nikolo ka dinala manuela ya nikolo ka na chinois na ko na chinois na ko kibata na chinois na ko na chinois motie on a mali so na chinois ndai nikolo na chinois na ndai na ko na chinois ba ndai na N80 donc chinois na ko na chinois ndai nikolo na chinois donc nikolo na besoin de la information manuela na nayo ko na paparazzi atina nga mais ngai nikolo na ngo magoda na lela magoda ngai na samba ka ngomba bidede elo tika kama takala lema nyoso ndo ko samba sina samba mais mundo ko sisi sangane abotamite yo ni wewe bakati na magoda azu manana nyo nane ali manana nyo next ngam tukola nga yo kama ngema mondanzi moi je apoti disenge bele akoko tsanga jamais complexe na ko kwa viole lokoti parce que eloko viole ezaki na kati na yo o bibisi biloko mabe o produit biloko mabe na mokili donc na ko jamais kwa viole moi je te dis pas moi c'est pour na c'est pas ça avanta na le pour na moi ça taille na moi ça bassin nikolo ya bassin na yo nikolo ni na yo o bibisi bana ngai o bibisi biloko mabe na mokili ya kwa viole eloko via ça so nikolo ngo na so lisusu na la marraine yo la marraine la marraine so isoko matangomba la marraine so isoko matangomba ta isoko la marraine ko beta so masoko sa ngai la marraine masoko sa ngai mataka nikolo jamais yo de fina basi ya batuma la marraine yo kanisi wewe tena possibilité yo kufa la marraine ko kufa yo moko na age na yo la marraine ngato filinga la marraine papa ça sentir papa ça nikolo na lo foba bota la marraine aboya kalinga lo fobo abota mama bana 5 na taille bien la marraine yo bota mais quand moi la marraine excusez-moi j'ai une question s'il vous plaît j'ai une question la marraine ngato bata disapia au l'école la marraine j'ai une question pour toi na comprendre que la marraine yo mo bota te oza mwana mkero sina 37 ans la marraine wala 37 ans so na 37 ans la marraine libu mwana so wapi taille ma bewa na ko so wapi yo j'ai une chose na kutia na kutia na bali mzana na kutia na kunaweza compliquer na kunaweza foyer na kunaweza kwa na marraine kwa o ina komo kale kuna mke kama foto na studio boy ba studio kana kala kwa na studio na photographe so okay ba iso kile mko kwa sura bila na kwa sina na foto kwa maana ndako za mtiaje na marraine yo na bila mtiaje nzoto za mabodo nzoto le mali matanzo makopa na marraine kwa mwasi o mwana mkopo ya mwasi o ni kia star o ni star na ndio makopa mwasi na marraine nene za matete munene za matete mais na munene il faut y classer et la main to za sero ta biso za mbinga basi mwasi munene alati la makopa duli munene munene mwasi na marraine yo ndio kutima kwa munene so ina kali la marraine e kwa kwa sisi sana pecha kwa fufu na kwa ina fufu kwa la marraine la marraine tayo sana kwa ta yende kwa mtu kwa la marraine kwa ta mtu massage bana nyoso massage abua kana deuxième monde la marraine akina usa diloko sa bana ma Charlotte bana 18 mama ya kisha abua kana samai bana nyoso kana kwa clinique bana la marraine kwa kwa sababu tike ozana mobali soit disant tabana ngwa il faut que ça la marraine kwa kwa saper yo ma kamno nyoso na vie ele kaka dose ndap na yo décoration na kwa dose tatouage yo so mona mgacha piercing kwa piercing la marraine piercing na munene au munene ala piercing na munene au na rola mtala piercing na munene kala piercing na munene basi sumbe bona yo kala mbebo munene okoiko sisa katikati ya rouge à lèvres na mkono la marraine kosisa rouge à lèvres sika na de tu donc ataka tala de la couche à rouge à lèvres de kisa mnoko so na katikati ya mnoko ne pas suka rola et todo mani ba ya kakanga so yusu ba che piercing mo eteni kwa yusu donc todo mani ba cha esthétique ba cha esthétique mo ba ne esthétique pour todo ala na kati rolem oza ba cha bila mo la ta eza ka bila mata ola biso la bionda ba ne la mama la tiko na bionda ba ba ntie ba ba acha ba Alicia ba ba acha ba Rosalie so mo kala tiko ba la bionda tala ba chenu isu la mama na chenu ba kwa la mama na chenu ba kwa ba chenu kota kota kana mama o mo pa no longola la mama na ba chenu ba ko ba zenye mo ba zenye yo longola na Congo ba na tiko pa no la chenu so ko tala chenu la mama eza na longola ba bébé la mama ma ko longola yo ba chenu na yo eza na forme de longola ba na bébé ba no yo longola na deuxième monde ba kena ko kanga mona tous les deux ba chenu j'espère longola deuxième ko ba chenu ba na forme de longola bébé et puis ça so ngoli ngoli ba ma longola ko ba ma yo mama la mama kwa nso ko ka dinishite je suis désolé so ina lobby on a lobaka ina mo so la ke so pa la kena taille to ko so fi angando como décider que na mama na ko na ngata la tabandu jamais mo décider ko za ba rando il faut y avoir la manie ko na tata que mama ya rando na tata ya rando bina ko so la eso pesa na ko so la mama bina ko so la ya ngoti o ko na tata non o la tita na ko na se bande ko na ngai qui s'appelle la mama na la mare bina te la mwanza mama o zale na bina te la mwanza o za bamba ko mama c'est une folle o za la mwanza ko ma di pole o la te mwana ko na ko na sandal o za na ndako na wa ba so ko jete place mwana tala ki ko tenga ni mwana bande ko na masoko la mare matika ko kama kwa avion o mwana tio ko mata ko ba voiture ba merika sika we mwana e fuma ma ko lo masoko la mare nyosi matika ko lo na tio sala ni mama na ngai ko mama ko na te la ma de na mama yo ko che mala les la mare mwasa mnene o ko na ka basha la mama la mare so mama mnene excusez-moi o mwana la mama ba la mama mnene o sa mama bien comme mnene o ko mi mata na yo etale mwasa mnene o ko mi ta no ba la mama ko ba sa la mama ko lo ko na ko ba so to les amis la mare siko yo ba ma cha mata kwa che mata kwa shi moko boye o che mata kwa shi na roboko la mare o baby stand so to na ba étoile na yebi te ba étoile ko na so la na no so kala dikolo o mo ba étoile yo so na ma pa no ka no konta mo pa ko kontete o ke mata tatouage o bi na kwa cha tatouage papa sala na no ma étoile sala mo dikolo na mapata beta na mo na so donc na yebi te sika ko kontete no ma étoile
ekoti na bapota misu ebeborde na kaskasa makolo afrontima ya tulete makolo osokaka air nyonso muke mutu otie poudre pembe mpona soma bafuafua batofi meki bango na kaskasa makolo soko mutu akoya kofinga bato na marene kende koluka bagynécologue kende koluka badokter babenda mai ya mobali batia yo kitisa bapoi kende kokitisa bapoi marraine bible oyo osimbila marraine eza bien bible oyo nde eza solution mwasi ya mokolo boye na age oyo la marraine yokanisi soki ntaba bandundu aboyi yo nani akozona age oyo ndenge soki nzoto nyonso ese ekatani okomi lokola saisonnement yo bakobwaka eloka mungu aboye saisonnement okoti baépice parce que okatana partout la marraine okatana partout donc etikali tobwaka elo bakibi magie na mwa babouillon na bamagie tobwaka elo susu babenga baai likolo yo oza lokola épice système tomso ndangima épicé yo tikalaka tobwaka elo baépice la marraine c'est bien ndenge osimbi bible parce que des fois mama finga mosusu ezalaka bien po ezongisa mutu na nzela la marraine zonga na nzela wana age ya rando te wana age ya mafinga te oza na age une femme mariée ya kopesa baninga basi baconseil ya libala neti nga manuela kitoko boye ata na besoin na bala me tala bino bajara basi ya mabala tala bino basi ya mabala bozosala mosala moko na biso bacélibataire na biso bato toza na mibali nanga bino mutu boza bafemme mariée toswanaka na bino mais koswana eza biloko bafemme sele mutu aza ne femme sele aza ne na mutu na ndako te azokrake aye kosala rando sikoyo bino boza na bapapa yango na ndako bapapa badipon bapapa bakijingi bosala ekiri ya bato baza na mibali bizengi na ndako tala oyebi kosakana na mobali vrai nokwe kokutana na mobali ya solo yango bomonaka nga manuela kitoko babalaka te mpo oyoki mutu abali soki na bali il faut nazwa mobali oyo nazo sentir kake regarde mobali atali yo kaka lisu boye yo moko kutu na video ya TikTok osala te